boye to sala boye boza maboma omoni bino nde bopesaka Karine Mokonzi wana la baron bopesaka impact bino soki bonegligea biloko alobaka bokipaka ngo tembela tika po moniso muto azoloba bato bakipaka ete aotika na ye bino bopesa ngo valeur bino ba bureau na bato bazosala ba chronifoite yo bazosala ba tribunal azana mabe na yenga alobeli ete na zandeko na ngai te na yebi ete mais problème c'est quoi na likambo wana oyo ya star na biso Félix Oise kwa azana torti asali voice te abande ko dialoguer na mutu na téléphone et puis Dédé a publié yango te mutu a publié yango avant publier yango ayoka ki yango te ayoki yango et puis a publié c'est que c'est lui qui doit être condamné. Vous croyez où ça? Depuis qu'il n'a qu'à moi abino. Je sais pas. Bon, où t'as Congo on a côté ni. Pas mutu penza Congo wana ya Mobutu biso to kola vraiment. Classe quand même ezalaki yo alelo kufi mwanda mais classe ezalaki. Tout ça pesa na autocritique parfois. Oyo ki loko na no raisonner. Parfois na mitunaka bo sala ngo po bo gagner ba vie. Mutu penza mama penza mobimba atelemi lokola ngaboye atelemi akomo ba fimbo moni fimbo ano oyebisa biso ebeti yo to regretter ba réaction na yo. C'est quoi zo sekabino? Karine azana mabe na mais en tout cas na audio o ya star na biso Félix Oise quoi. Asolo la kina mutu mais toroza ya yete. Toroza ya mutu a rendre ango public. Elle se défendait dans cette situation-là. On l'avait posé la question. Par rapport à nenge vidéo anezali, ceux qui boyo qui pensa audio na boyo ka mingi te ba congolais, boza na temps ya ko raisonner le côté. Bon fan na pensa nye boyo ka audio wana. C'est qu'il y avait une question qui était posée et la fille avait répondu tout simplement. En répondant, elle se défendait. Donc elle se défendait en répondant. My God, congolais. Omoni mboka ezo kene biso ka pona boy. Batu bazana autocritique te. Tout pas malamoko va réagir. Amoni, viens Oise quoi. Et loko sali et puis tout le monde fait les émissions pour moi je me demande on est où là? Et puis batu musu penzo mona ba komi penza eh yo mama yo au lieu kutu lo ba makamba politique ozo ba qui vous dit que tout le monde doit parler de la politique? Qui vous dit ça? Ton mélange à tout na Congo yango moni Congo yango tambola te. Mutu na mutu fo ayeba asala ranini. Makasi nanga eza côté nini ngana côté makasi nanga mama sociale. Bobenga nga mama sociale la philosophe. Mibali bakendaka na front. Bo kende ko bunda kuna bino batu bo commenter bo bunda biso to tikali na mboka to edaka ba blessé bino bato bazo kufa kuna po ba ennemi bazo beta bango masase bato bazo zoka biso batu siko tozo pesa bango bato pesa bango bakisi. Bano ba papa ba kufa na ba front bano ba papa bazalaka na misala lisusu te to otangisa bango. On tout ça au Kenya na front. Pourquoi Congolais bon raisonnate? Qui vous dit que tout le monde doit aller au front? Qui vous dit ça? Qui vous dit que tout se fait finga Kabila? C'est pas question que nous doit finga Kabila tazo sala sociale qui aza pour Kabila. Qui azo Kenya na Congo qui aza pour Kabila. Biso to za besoin na biso za makambo Kabila, problème na biso za biso nyonso mbon Congo e bonga. Biso tout. Vous savez combien nous dépensons nous les mamans en général ou en particulier? Ba maman bazwa pesa ba initiative à faire quelque chose au Congo. Vous savez combien nous dépensons? Or ce qui mboka ezalaka bien ezalaka stable mbetozo dépenser en côté. Bino bolingi na tambola na bino na kena memi drapeau tozo bunda tozo tambola et puis lobile no kena ko bokanga na aéroport te. Bokanga na aéroport. Comment vous ne réfléchissez pas? Comment vous ne raisonnez pas les Congolais? Vous voulez maintenant envoyer tout le monde au front? Bitumani nango badoso bakenda na front. Bongo siko soki monguna aye côté ya sima. Biso tozo traiter bato bazo uta na front. Biso tozo s'occuper na bana bazana bato ko futra bango classe T. Po vi na Congo bozo bunda na poto me boye bakenda Congo vi ezo tambola. Bato bakota kana hôpital mikolo nyoso. Bato babela ka mikolo nyoso. Bana bakenda ka classe. Bato balia ka tala ka libumu. Soki ozo liate ko kufate.
Vous savez combien de familles que nous nourrissons? Eh. Oh, mais Congolo, c'est ça. Comment vous qui avez raisonnement, Mikou, c'est bongo? Mama, baninga bazo bunda kuna yozolo bana internet, otelemi devant internet na boza maboma. Bolingi mtonso a étalé loko azo sala na internet. Soto za ba mama na bagere botanga ba histoire po botanga ate bokota na bibliothèque boza na poto. Bokota na bibliothèque bozu ba livre ya guerre ya 1914 aussi là qui na 18. Na ya guerre ya 1939 aussi là qui na 45. Bota la place basi ezala ki wapi. Bon, mon aïe, basi babana bunda, bazali na front. Bazali ko soigner ba blessé à guerre. Bazali ko s'occuper na bana, basala ba internat, po bana ba kende classe. Po so ki bana bango ba tanga kate lelo, mbele na poto tozo dondo angone to dondo lelo te. Bana bango ba tangi sa wana mituna bango ezo sala po bino bozo ba social na bino lelo bazo kende misala. Ba msusu pe misala deje ba koma na ba retraite. Mais héritage on a bâti la bas na bango. Pour ceux qui batu bas n'importe bango bakende na fond. Na la linga s'occuper na classe ya ban. Nous là, on s'occupe des enfants qui sont au Congo. De bokanga kamino qu'on a bino les bozo sala bozo ba de n'importe quoi. Chacun a sa façon de combattre. Chacun. Ceux qui okendaka o tiaka ba vidéo te, okendaka o sombaka ba arme, biso sikoto somba bilo wa olia na bato bazana Kinshasa. Moi je vais vous informer ça. Parce que vous réagissez trop mal. Comment tout un peuple peut être comme ça? Vous êtes malade? Mutuna mutazana modene ya bundaka. Mutuna mutazana modene ya bundaka na bitumbo tozana ngona Congo. Depuis 2016, tozo bunda butu moi. Puis tozo bunda, c'est comme beaucoup de femmes. Parce que moi, je raconte beaucoup de femmes congolaises au Congo. Hein. Bazo bunda na ndenge na bango. Hein. Bazo mema ba kaye na rentrée scolaire, bazo mema ba kaye, bazo fongola ba école, bazo sala ba formation, ya ba jeune fille, ba fille mère, il faut ba kota ba classe, ba yekola kotonga bilamba, bazo ko sala basuki, bazo bo fongola ba hôpitaux, bazo bimisa bato na ba hôpitaux, bazo tangisa bana, biso ba oh tozo futa ba tout salaire fin du mois. Vous savez combien de gens moi j'ai au Congo que je paye chaque fin du mois? À part les journalistes. Vous êtes besoin ma bombe. Donc ceux qui ont télé na drapeau na ozolo balo likolo écran na okansi yo kaka yo mokondo lingi Congo neza biso nyoso. Donc pour finir, na conclure boye Karim Mokonzi azana faute moko asala kite bino bato bozolo babino ya na biso ya nini ya matete osali mabe ofu Karine mutu oya tanga mutu oya yebi droit. Botu na ba avocat na bino botu na ba avocat na poto botu na bango mutu abimisi voice wana yende aza mabe yende fo ba condamner ye mutu abimisi voice wana ya bande ko sola en privé na mobile na ye batonga ki na mobile na ye o biso tout osala kana mibali na biso tout osala kangona basi na biso. Je vais vous raconter une histoire. Ngai nazalaki na badisa, je vais raconter mon histoire parce que je m'en fous de vous. De quelqu'un qui peut me raconter histoire à mabe ponanga. Quand j'avais 17 ans, moi, on bali moko abima ke panabiso alobia ya obalanga. Na 17 ans, naza na 5e des humanités. Famille ne ba yokani papa na ebisi maman na biso ba s'organiser tout. Noko na biso moko grand frère à papa na ngai ko bima lobité, moi na ko bala na 17 ans. Bozonga, ebimisa abitumba. Bozonga awa to bala mona 17 ans. Atomboka. Et comme yende azaki na mbongo na famille, papa na nga oyebi kanenge Afrique ezalaka ba yokela ye. Moi mbala na zonga na continue pe ba classe ba tindanga kutu na internat na mona kai susute moni bolingo so bo mona te esila nango bande konanga 20 ans après ce qui 23 ans après grand frère nanga est né oyo azalaki mwana muke période wana azaki soki na ba 6e humanité période ango aye atoye na Kinshasa kaka ndenge ezalaka 20 ans après mes amis na swani siko na mwasi na ye ya grand frère nanga. Moi, si nazala qui pété, babota babala na pena noté 20 ans après. Non so ana moi si bisenga tala yo kuna kutu. Ndumba obala ki oninge kutu obala na 17 ans. C'est l'obino. Na aussi dikela nan. Moi c'est un grand frère. Oh boma. Non c'est que la moi c'est un grand frère na si dikela grand frère nanga to salaka inane to lobisana ate. Parce que ezaki histoire ya famille et bimi libanda ndengeni.
na silikelaki mwasi ya grand frère te na koma na bandaki koya pe na ye na ndaku na ye na lie nanga fufu soki noki ka mobane azo ya na matina voiture nanga na ki. J'ai fait une année, je ne parlais pas à mon frère propre, papa moko, maman moko. Histoire à famille wane komi kune pas moi sinon dengue nini. Ya ye bosse na ata 10, ata 50. Bolingo. Etinda bato baloba namba secret à famille. Boti ko condamné moi na mwasi wana te. Azana mabe na ye to boy te Karine azana mabe na ye. Ndenge bosi bo lati se ba mabe bele. Me boye ba kaza star ya mboka na bino. Aza star. Ndenge bolati se ba mabe na bino bolati se kaka me boye ba ke Karine aza star ya mboka na bino. Na oyo penza na ba makamu mususu bo ko condamné me oyo penza ya star na biso Félix waze kwa eza Karine te. Eza senti mobile na soki senti soki babilo on na linga ko to kotanga ngoti. Muto tsambisa mwasi na linga kaete. Mwasi aza fleur, mwasi ba rosa kaye. Ata soko kabani na mwasi botika li bandeko. Ngaba ex na ngato koma bandeko to solo laka. Eloko na zaki o partager na bino yango na ebi boko sala ba commentaire. Soki omoni eloko espèce te zappé. Botika ba commentaire ya lukuta ya buzoba. Bo réfléchira kande avant ko sala likambo ko refa shote. Na show boko kutonga Kongo wana te. Eloko na zaki ya kwebisa bino yango lelo yango wana bye.